Bienvenue à notre cher internaute. Na pesino bambote belé sike zomi bino izanga molobeli na bino Betty Ginkela Molato. J'espère que vous allez partout boyebi bien. Dans la grande découverte to bombarati. Dans la grande découverte to kenda kozwa onyo se bomba matoya kana na chaîne. En tout cas boza jamais déci pour inviter no yambalelo azotala mama kasi aza invité ayebani. Botindenga lukele biso invité na koti ba recherche na loki pe na monier. Dans la minute on a pesa bambote na profiter pourtant ezebelete na profiter ko pesa bambote na ngebele na tantine yu à partir Amérique na pesi Rachidi bambote belé sike zwa mio mama na pesi mama Lima bambote belé la maman de garçon bambote belé sike zwa mi bino na linga bino mingi. En tout cas no singa bino iloko moko boko tabo partager boza jamais d'ici. Vous allez jamais décider vraiment l'émission Lelo. Émission Lelo, beaucoup tabo partager, beau s'abonner massivement, surtout que beau s'abonner. Nazo senga bino pardon pour favor beau s'abonner, vous allez jamais décider. Hein? Maman na Alima, bambo tebele, maman yuyu moi sinzambe. Moi si qui toque on a 4 states bambo te belé si que zo mio boze belé na biki bolanda biso en direct so to bito ke na Angola to mona ba Mitterrand champagne kinkela bambo te belé na tontogi bambo te belé en tout cas tous en bref tous a penza mokuse lelo po monsieur l'équipe belé invité na biso na moni a komi. Bonjour Janvier Wata. Ouais, bonjour ndeko nanga mwasi. Boni basango nao. Ouais, basango nanga ka kitoko Poutine Janvier Wata mokonzi mwana ba mama. Muta succès belé moto ya yambo mutaleki batu tout internet pour le moment na succès yo. Mwana bata Karil mokonzi la baronne la patrona madame YouTube nzambe na biso nyonso. Siko mwana Janvier Wata mokonzi mwana ba mama yo. Na pesi ba mama tu bolinganga mbote. Ponga pena mwana ba mama bana ba chinois bana membre ba mama autorité ba papa FMI ba tout bolinganga ba Jordan français qu'un super play Europe na bossa insulté maman Brazil bokomba maman social na bossa intéresser na Clarisse Muyembi ba mama tu ba mama Jeannette Limbe na peso ba mbote place ça na bossa insulté maman Brazil bokomba maman social na bossa inté maman Francine Sambouissa na bossa inté ser na Claudine Ebuka motema intellico et prêtre Janvier na bino yeyo Wata na bino yeyo mwana ya ba mama babi santé kitoko pepele ngai bino mombo moni bino mombo yoki santé kitoko pepele Janvier mwana ba mama Janvier mwana mokonzi ye mokonzi na kati ba mama en tout cas tozo pe ata belete pour monsieur leke belé Janvier to vanda mingi na matanga ndeko na biso kokufa ndeko na biso esali ondeni Angelica bon kokufa ndeko na biso esala ka toujours passer non na mona muta sepila na liwa muta zate esala ka toujours passer même ata moto yebite soki akufa esala ka passer ba perdre moto eselenga passer surtout na biso kutu batu to banda kosolana et malgré na kokufa ni déjà to komela le binemi mais to banda kosola lokanga mutu loka Janvier na liambonga Angelica so na liango te na bina kosi on eza ba souvenir ya bien to vanda to solola mabeka ke baloba susu loka si to kundie to ko bando kundula susu mabe susu te loko ekeye akende ka nzoto ne epi mana kimia to kende ko le Angelica to kende penda ke to rendre dernier hommage biso batutu ya YouTube ba YouTuber batutu na grande famille na famille nae na ba connaissance nae biso tout ozala ki wana to bandaki na veille mortuelle to ye na morgue nde baninga msuba kende ko tikae na libulu Angelica paix à son âme. En tout cas, paix à son âme, maman Nabiso Angelica, Moli Monao et paix Manakimia. Et ça n'a pas tout sous bazo finga bande qu'on a sur ba chroniqueuse, bazo finge bembe zo salondeni. Ba finge bembe, ba finga on le quoi ndenge ni fais. Donc muto si akufi ba banti ko lo ba mabe na e ko finga pena na internet mo to tanga ba kombo ezate. Bon, moni tang ba kunda ki na nuté bakoki na bambo le bato za ba hypocrite bakolo bapeka ba défaut ya Angelica nde bato toyebi ka Angelica même sous azara songi bokoka koloba mais déjà n'avait déjà tomba côté na libulu mabe na union surtout tout ekundama bato o lelo ba bando vanda ba bando ba mabe sur Angelica loka si to kunda ki wande za mabe mais tango ezalaki na morgue bo bande koloba na bino tando mona ngo normal mais na minute oyo moto union surtout à se calmer à garder penza grand silence et ça koufi to mona eli souté to finga na entre biso to tikalibo to tika qui est to tika molimo na et puis na kimia to linga fungula ba porte et ya makamba mabete na liwana et osala toujours bête
na bandi ozui e ya nona yo mtozo finge bembo zo ba valeur ya mowe iteza nzela ya batu nyonso. J'espère que janvier ye moko alimbole libiso yango. Janvier tozonga sima yo za mwana Karine o mkili nyonso yebi ke za mwana Karine mokonzi. Pona cotisation ya Karine $200 esali ndenge nini pe eza na batu mususu bakendaka babande ko sola na Angelica bien bapesi eloko te esali ndenge nini. Bon omoni mutu na mutu apesa selon makoki na ye, mutu na mutu arezonaka selon idée na ye, mutu na mutu ana vie na ye o amenaka na bonne relation ya Karine na ndenge moko azalelaka abaki ke facha cotisation nde basinga cotisation achaki desa na ye eza makoki oyo emonani eza na bato mususu bazo critiquer o Karine Angelica na mbongo na niveau na ya ko pesa 200 na niveau Karine ko pesa $200 ba eza mukima omoni bato bazoloba eza muke wana bande bazuba obina poani omoni lelo ko sala kombo ezali pana nguba te lelo sozo tala ba wera ba jibe ba kofi eza na bato bapesa bango ba mapangu ka po bayebana siko Angelica mutayeba nseye lelo o bato lelo ba pesa fier ba bengi madame c'est Karine bozo bona enso Angelica mbongo enso pesa Karine na koyeba nsa oyo ekomela Angelica différence ça Angelica comme un peu ko zwa ba cop na sima ya Karine pour koyeba na madame Angelica ah zaka na mbongo ah mutu musoko ya basane eza mama mbongo bani poni koyeba na o eza lokumu mutu ayeba nsayo eza ntsaka te ba we ranson ba jibe mpianiza na bato bateka mapangu ba pesa bango mbongo kabela bango mapangu pona koyebana siko Angelica Karine ayeba nsayo bi combien de missions ba boka Angelica mais Angelica yebana te na sima Karine te avant kutu baboka Angelica mayebana te mais en tant que Karine azuika madame Angelica le mutu nyonso surtout milona YouTube omoni matanga Angelica ba musicien ba ye ba comédien ba ye bat ba yo lile avec honneur Karine salier combo wana lelo Angelica komi na bonheur ezalo kana batu mususu ba oganga oh te Angelica il fallait que tu achambon Karine boye Karine a tie 200 yena batu mususu ba ganga na ba groupe wana o bazalaki wana ti ba quitter groupe bango moko mususu ke bosali ka bien pour ute ba Dubai bozongi et sali pe ka bien mususu ko check ata $10 moi na mususu nga mela 1000 kinanda kuti yo mo mi kitele ka groupe malembe pour oganga ki na ba groupe wana ata 5 € to monto chete mais elo na se pelaka bana Karine mokonzi ba chinois bana mambo omoni mututu o atambola na Karine o atie mbongo wana atika mbongo ebele taka ba chemima ibele ba bana na biso ba tie ba fenek ba tie baleki tu ba tie ba sinta wa dot ba tie batutu bazana ba tie ba fise nso ba bibi kapinga ba tie biso to pena ke to sepela pa to gagner to tie to leli Angelica po ezaki matanga na biso ezaki matanga ba voisin to benga bino te ke obote ezaki matanga mutu so savana ako ya na mais bo mettre biso rigueur te biso Angelica to leli Angelica kitoko na kati ote babi yo babanda ko kanelo fort na matanga wana yango kende na sécurité po basimba ote te kokota na ngapina na sécurité na kutende sécurité en place kuna déjà ton na okota wana na zeleka na débat na basi Sarah Bolingo na Samigra ama baso pena na na bomba petite sœur propre oya kitoko na kote na bango na yo accompagner ce qu'on a otala na moni barama mokonzi na moni ba junior tiaso na moni groupe o bazala nanga ndi na yekena na telemi na bango ozomona ezali na ngote ki na benga sécurité pona beke loka malunga ba osala nga ezati to ba congolais na Rwanda te na ka congolais lokwa congolais nyonso eloko sala bino pasi po malobo nga na bimisela rabino bino pe bobimisaka seke ya bino soir biso te so bokoka ma YouTube te bovanda to baka YouTube eza église te YouTube eza église te bino bobanda ofinga Karine les premiers ti les 30 to menasa mutu te bakangisa mutu te siko janvier bosani bokangisa janvier bo menasa janvier yango na yaki na l'accès bango na yaki VM actuel na longo na VM actuel na yi na morgue na longo na morgue na yesu place bavandisa biso nyonso tout ofanda ki tozwaki lié data to vanda to mela to na yaki suwana na l'accès bango na yaki. Ok, bino mobo yo kam ninga pasi ayebana muninga malamu ayebana na tangwa pasi. Janvier yo pendo za mona Karine mokonzi. Ouais, na za mwana epenza mwana na ependa format attaquer des points de base na penda formation accélérée. Ils ont la bateau belé besoin formation accélérée. T'es pas Karine mokonzi bavanda ba 6 mois 3 mois parce qu'on a vendu ba une année quelques mois na kati ndako moko. Tolia to mela to vana ndako moko na penda mwana. Voilà ça na kopo yi. Ok, dans la grande découverte, j'espère que vous avez la vérité que le janvier aza moi na penza ya Karine mokonzi. Mais janvier eza na moment mo comme ko finga Karine mokonzi zaki nini ozaki envoûté to ezaka ka bibez o esala mai ke finga Karine mokonzi. Zo ete na ki envoûté ya na biso mobo.
Mariti le lieu m'tamfutanga makasi mais ton ayo comprendre Nathalie Skoma Charlotte Kati Nankolo a betika lo sambo buna sutuka nabi yayo ngabo msavi nanga yayo pene ngabo mangande akobo mama Jacques ngana kufa mama Mbrazi bokoma ngana kufa pona yaya wana Samigra amba ngana kufa pona yaya wana zobiso c'est na Claudine Buka motema teliko i prêtre na biso ke ngana kufa c'est loko abonga Yesu so sani loko ebeke za mvute basi mo na koma na ba prière osaka na tetaka na muka chaque 6 heures na kenda messe pona linga mvutimene Yesu te na ko linga et se répéter les soutenir na bomisaka vie na ngabo nde ba chinois ba koma olinga ngabo nde na koma mona menge na vandi bana mambo ba olinga ngabo na vandi pina na tele mère na Jeannette Lembe na tele loka vi na Jordan Fonseca un super play na tele loka ya Willy Michel ko damboka ba koma olinga ngabo tele loka Mitterrand champagne pe na pesi mbote loka na desh na biso ke na obunga sute eza bongo bino mo boyoki en tout cas ba question botindenga na tout na janvier na la grande découverte j'espère que vous avez ba réponse o ya bien janvier relation nos anango na nani kombo ne suna na bosani oyo nani ngusu babenga ngusu na bosani papa bon MCO benge kusunga na benge sko kusu Yvette Kalombo na relation mon a été pona yebe na sima Karine talaksanga habiter camarade na ngai ngane to na relation monte na yebe ka ke inde Karine azo fula ngande pa fula yi onde bazana ba problème na mama na yo etanke mwana oza pour nani yenda luka problème na Karine akipakete ana posa oyebana ana posa mwana zwa miliki ana posa fa futa ndako il faut finga Karine yo bongo qui parati bo Karine na problème na ba wela ni mobali ni Karine de succès le kebele atali siko yabite muninga totambo lobi ke bino na bino basi bozana ki jalousie makase so muninga zo zwa te siko ki jalousie na za mal placé ozo Karine na problème de Karine na yebi aza camarade na mais kombo alingaka sa kombo siko lokwa alinga sa kombo ya kofinga Karine yo to tikela ki charge. J'espère que vous avez une réponse par moment na Rachidi na bibo isusu est-ce que libala Karine to salema kalate izana ba émission moko tsoleka ba to confirmer biso que libala wana izaika ya 2 casiers yo etant que mwana Karine confirmer na ba la grande découverte ba ye ba place mima Rachidi ba ye ba vérité obike natanga kala bato bando balaka na mungu penza bon so pe zaleka 2 casiers Zamba zwa lokumu biso l'essentiel to sepelaka ki Karine na bala ezana bato bato bala bango na ba 50 casiers ba 100 casiers ba binga kutu ba libala mo ba bengo ya rêve loka ba grâce te mo panzanité mais ce que biso to sepelaka Karine loka za mwasi il faut bala il faut buta loka si ba bala ki c'est normal mais na ndenge bino mo wina ba capacité ya Karine ba ko bala na 2 casiers ndaka nga mo janvier na za suna bilo na bala na esika ba chinois na bala na 2 casiers te bosko Karine mutana ba fanatique monde entier mobimba leader ya YouTube madame j'espère Hollande émission na tinda que lobini pona bato wana ba oloba mabena tina mama na bon yana bato musu to ki par exemple bato musu to ki paraté au moins to fula yu maté to fula bato to moninga janvier bona déjà star to moninga so na zo calculer bato c'est que na monde pena que bato yo rando mona ke Karine pe ninga za na pa kipe batizara moi pasi nga mo même na s'en charger na bango ezana bato musu na tele bona bi ona occupé na ngati na be chonkara parce na beto 2 3 4 mamu fula mpanga biso fula bato nde Karine na fula biso nde beto fula bato parce que ezana bato musu na calculer bango te yana bato musu pe na calculer bango ezana bato musu janvier calculer bango ezana bato musu janvier calculer bango te conseil nous opesa na ba chino baza nsima yo etanke mokonzi na bango mwana mokonzi yo sko za leader na bango wata please na ba comportement ezoleka na internet du matin au soir te ba chino o ba soutenir Karine pour le moment nazo sepela na bango bana mambo ba chino pour organisation ça bien le lo Karine nazo kende tina suka balobaka ko bala te aobala mariage kala mingi te balobaka Karine obuta te bomona ba petit bolobeke Karine ozo mukanda te omona penda ke bazo ko encadrer Karine kitoko aza penza na groupe mo ya soutien ya ba maman ba tante na ba papa ba famille ba ni ya tembo ngalokum na nga plus yango wana bazala kaka bavana kana Karine ba soutenir financièrement moralement pour aza star na bino bolingaka ndepe bo soutenir ngai mwana bino biso esala biso elengi esala biso elengi biso nyonso esala ronde nini kokumisa to soit esala Karine ndeni kokumisa oyo kumisa kaye wana place avandi ou soit bo sola penda bino mi bale esala kende ayebi ke na mwana na formation accélérée
ye mtasala nga pona zala so déjà le loi kumi na kumi sama makete ba furu ya musalo apesanga le m susu boyibi te msunga sala électricité tango kaso simba pensité na kumaka kolia na kopo komela na kopo no futela bana minerval makam na kopo pona Karine Mokonzi siko yebisanga mutabon ata so amoni keza fa komso mona c'est normal à moi nga ngam na l'accès musala et ça la ke lenko yeba musala ko kabola ona bato au fait minute na yeta ba furu nanga ba janvier ba grâce thème et ça les bien grâce pas furu. Ok, tokomi ko chiter vers la fin. Siko nani loba boy to zonga mam kesima poto bandena mamba matanga ndeko na biso to ko kufisa la biso bien te vraiment. Nini programme ni bosali fait organisation ni bosali na bano mowe ya tiki na sima etaki association ya ba chroniqueuse ya YouTube na ba chroniqueur etaki loko yo ndongo vandi awa to biki mowe ya kufia tiki bana to mona ngo mo ba théâtre baza pe bien organisé ba benga na katolika to sala boy sko pona biso ba chroniqueuse to binde bon biso pour le moment tisiko na to sala organisation morotin pour tisiko to la compte serandi ya matanga batu bachaki matanga batu ba melaki et yana ba mbongo musuti jusqu'à présent toye bate toza mbonga ya oli musheni balekechu batiko lebisa biso te tozozela ba pesa biso compte serandi biso Karine achaki desa ba pesa biso compte serandi ya dépense so basalaki so ba pesa biso compte serandi ya dépense o ekotikala soki to kovanda to bakebaki ko pesa famille c'est bon so pe bolo bakete to bomba yango pona 40 jours c'est bon jusqu'à présent nanu tozui confirmation ya eloko mon côté ya on azo benga lekechu yom tozalaki à la base yaka mbonga ya wuli musheni tozelango ya bina file ba ken pianesi bakabola kyango na ba jemima na ba fenek balia kimbongo wana mutakabola kyango ken piana mais ya wuli musheni jusqu'à présent nanu tomoni yango te ya bina file bato balia ki po ken piana zoki $50 $100 apesi banani ba fenek bakabola bato tout bazalaki ba mura po tonga na kendaki na simana bina filinda yaki apesa ki mbongo ba fivette bazalaki wana mbongo bozwaki ken pia na pesa ki bino sasanga yaki mbongo matanga bina fila pesa bino mbongo bocha na ba poche na bino te bosombela ba crédit na bino te bosombela mapapa na bino te bochango na ba mega na bino te zaki mbongo matanga so il s'agit bozongisa bosangisa ngo boya bopesa ngo to kangisa ngo na mbongo etikala ki ya matanga so to rolia to lia soki to komela to mela so to kotikela famille Angelica to tikela bango la bandi boyoki penza boyoki janvier azolo bana kanda penza en tout cas bo comprendre émotion na ye bana mowe bazana posa lisungi vraiment tout le monde a rabata théâtre tout le monde a artiste belé ba s'organisera penza ça la bien en tout cas ce to bando sala entre biso na biso ba chroniqueuse et ça la bien bonga mowe balia kango te lelo oliango ici la bongo lobby en tout cas to kutana to ba nini to koiko sala j'espère que to bandi po chiter vers la fin en tout cas na pesi mbote na balandinyo sur la grande découverte partout dans le monde bozali na bike bolanda biso na musika ba ya yuyu ba mima ba Rachidi en tout cas boze belé boza vraiment belé ba mitera kinkela ngamoko Yolande kinkela na pesi bino ba mbote belé janvier mutuna bino ye en tout cas bo s'abonner penza so bo s'abonner boza jamais déci bo s'abonner bo partager et ça langa bien penza en tout cas zambali bo sote pe zambali sukate olobini ni pona émission na biso presque tout comme na biso na fin ouais n'efika bato bo s'abonner massivement ma chaîne comme on la grande découverte vous a bien et zape mbali bo sope mala sukate janvier le kawa pour s'abonner massivement moi banali sueza na banoleka ba tout. Il y a la grande découverte. La grande découverte. Jeune YouTuber et au Salangabia. Nabo sente batutu bolinga ngai bana membre ba chinois ba chaîne na bino yango au botala ka janvier wata mokonzi mwana ba mama plus 243 89 50 53 549 mon numéro nanga au contact au amona lobi mabe moi conseil et au salanga bien na pesi maman Brazil bokumba mama social mbote na pesi ya wuli musheni koda mboka mbote na pesi mais na Jeannette Lembi mbote na kata François na pesi sœur nanga mama nanga Francine Tsambwisa na pesi ba mbote place za sœur nanga Claudine Buka motema intellico prêtre Jordan Fonseca un super player Europe na pesi batutu bolinga ngai Karine Mokonzi la baronne na pesi ba mbote na pesi na yo pe mbote. OK, merci beaucoup en tout cas ba mbote belé na mama di mama Karine Mokonzi la baronne ba mbote belé na tonton Guy na kata Londres en tout cas na lingaka o mingi vraiment en tout cas sans yo penza ma mingi papa nanga batela bana nzamba za sima na yo papa na pesi Rachidi na pesi mima ba mbote belé papa Koba ba mbote belé til que bozé belé en tout cas so nazo bossa en tout cas bolimbisanga bo s'abonner massivement to ko kisaba posa na bino beige ciao.